Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Nzeta Kombo est comme une flèche. Prière nini Oyo ko sala, la bi ko ba prière te. Mais anxiété nini bo la musa pour être nzete wana e koma nzube munene bongo etobola pe mutu. Tozako tchaka ngo na ki tozo bengo ki Kongolo. Kikongolo. Donc nakati ki Kongolo wana tozo tchaka biloko no tozako bénir ngo. Pe tozo na to bantité o bazaki pembeni parce que biloko na biso nyonso o zaka biloko mona te tozo na bedeka. Ezala ikara bo seza likolo na sena on fait la maille. Parce que mingi tozo benga besprit mon pepe na besprit ma belle na besprit maille. Na besprit moto. Vous comprenez? Il y a un moment où il autre autant dans ni tous habits il y a un de protection parce que il y a un des qui mère autre dans bonde là. Vous comprenez? Donc ils allaient quand de zuka bitende on est rouge au kangi déjà koto pas au kangi en tout cas c'est lui. PR des bandits. Le son que premier licence c'est petit temps. Donc c'est le perdre mémoire. Et au côté de côté déjà qui long. Et ba obetani on soba no zomona ngote omona zo pour la gabo kale kwa. Et autre baga kale kwa ils kita kale kwa. Donc, elle va dire qu'elle est quoi, elle va déjà beau, elle va dire tant, tu es beau, pas qu'il est temps. De baba les quoi. Et donc, quoi. Donc, tu as dit avant tout ça, la mandanda, tu y a zikwa. Zikwa, ça veut dire lingomba, zikwa église, tu y a zikwa. Tu sali prière au kanga, tu bengi bakilongo, bakilongo, elle dit que tu as bengi zikwa. Tu bengi ba entité ni on soit pembeni. Na do esprit ni on soit pembeni et yewana, tu sali au monde ndenge ba robe bede kan ndenge ezala quand même yemo ko tout moné mon atemi ndenge za sala ka ezana première couleur ya vert bon toki na blanc bon toki na étoile on ezana kati wana tozi étoile to sala on ya munene so that tibona buna yemo ko ne mwana zaki wapi yemo na tema daina kim yaza pe mwana tema daina to bunda yemo ko plaza ko yaka na kimolimo ah bon yo za maître oyebi penake bangonde o ba simbi pena Congo na biso ba simbi pouvoir ancestral na biso. Est-ce que Kimbangu peut faire partie? Ouais, Kimbangu a tout moi. Omoni a tout moi. Omoni likamba cook de joie. Yo omona été. Papa on a fait oyebi ka kufa. Oyebi ka kufa. Yo omona été. Bon yo kali solo cook de joie za fétichété. Cook de joie azala ki docteur. Mystère wana ibomba nyonso wana ezalaki epana imachwe kam obisi tulobaka na Kikongo machwe kam wana ezalaki wana siko balingaki baya bakanga ye po bazwa ina babiloko nyonso balinga bakanga mindeli balinga baya kokanga ye era komokima amoni donc ba belge hein baza vraiment partout akesi côté batonga pont Marshall au moins komi na pont Marshall place mai na biso elekela couloir mo be kota na kati kuna hein donc so moto ça tie fleuve mais mai moko be lokola rivière mo be kota ekoma na kati kuna kimia komiti wana azu singa suki oyo mwasi na yakanga ki ba suki biso ba bitelemisa wana azu yango alingi yango akanya ona libanga aboke ona mai akiti ye mwasi na ye mwana na na mboa chaîne wana ti lelo soki boke bobendi yango boko benda ngo ezobimaka kaka me esilaka te chaîne wana ndenge eza nde mwa do mystère mbengu aza première entité oyo asimbi bakongo mobimba c'est pas Maréchal et bomba pe makambo Pont Marshall eza na mystère makasi po omona Pont Marshall na mi po takati na kata Pont Marshall na kata mayo na biso na ba sirène ba monana ouais mayo wana vraiment eza vraiment na mystère talaka soki bato euti poto pour être traversé et qui na écoute na port na biso eleka place wana baboka ba symbole baboka ba mungwa tilelo kindoko sana ngwana pe ne usana ngukaka mais oza machweka mu na biso on lelo so totali ba arabe bazana islam na bango ba garda culture na bango on comprend mon frère communauté nyonso na culture na ngo comment fait culture na biso comment s'accélérer Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Alia Amela Alata, initiative de maman Emily Setimainga Mosinzambe. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Notez bien, descente et cause à la Bongo na ba orphelinat, Mokole le 24 décembre 2021.
Mais surtout ça la bolam livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigné biso liboso nazam. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos soins orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre $1. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Seti Mayinga, Nzamba Pambola yo pour na ONG Vida. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida bakende ta collecter yango bakende couper ça ba orphelin na opération moneno ba osala le 24 décembre ya année oyo nakola na moi passe mais nazala orphelin na yebi bon est-ce que o azangi baboti celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel toi na posa to c'est ça bon $1 la pam et ko foutre la orphelin mon classe to pesa $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate to bimisa Christ et quatre to pesa na auto $1 na linga orphelin on a lobby $1 na biso ya ndena olo babwe benga na numéro wana opesa $1 no ndenga nazo pesa tout à l'heure soki ozalaka motema malamu ya kosunga tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo tole bongo na M-Pesa, e-bank, Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina oya koboya kopesa $1 na ONG Vida pona kosunga bana tike façon na ko papola ye akolapa. C'est le pasteur Lité Akanda Moutakala Nankolo. Situé au cœur de Kinshasa, hôtel-restaurant Renaissance Jumeaux, avec un charmant décor, un confort exceptionnel, bon rapport qualité-service-prix. Service en salle et room service impeccable. Hôtel-restaurant Renaissance Jumeaux, au croisement d'Ibaya Kassavou. Avenue d'Ibaya A2, quartier Matongé, commune de Kalamou. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bonjour, bonsoir chers amis internautes, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur votre chaîne éducative professionnelle, la chaîne qui vous ressemble chez Biso Télévision. J'ai dit bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez, vous pouvez nous capter la journée ou comme le soir, ça dépendrait qu'à votre heure où vous nous captez dans le monde. Vous êtes au Canada, vous êtes en Chypre, aux États-Unis, partout dans le monde. Merci alors pour la confiance et la fidélité. Vous ne cessez jamais de nous donner sur notre chaîne, chaîne Nanga, chaîne Nayo, chaîne Nabiso. Et on est chez Biso Télévision, déjà plus de 133 000 abonnés. On vous demande alors de vous abonner très massivement sur votre chaîne chez Biso Télévision. C'est simple. Somba Elboso Olanda Biso Kende ka place au bakomi na rouge wana bakomi s'abonner. Fina yango to cliquer et puis au mona ngonga moko robima ngonga nezako ela kisarite mais émission nyonso ezako kota na kati ya chaîne na Biso chez Biso Télévision yo ozoka ngo déjà mbala moko. Kende cliquer to final ngonga wana po ozwaka notification nyonso ya ba émission c'est les cas awa ba émission qui tout connaît chez Biso Télévision avec des hommes de Dieu des spirituels de belles émissions des émissions oyo ezo sala été Biso nyonso to sepelaka elongo mutu nyonso azwaka yi eteni na oyo les kaka na chez Biso Télévision. Voilà, merci comme ça à toute l'équipe de chez Biso Télévision, merci à Chris derrière la caméra ainsi que sans oublier Eli, Elias et Denis Monsolo à la réalisation. Merci à vous, merci à Cheikh Moukadi, toute l'équipe de chez Biso Télévision. On a encore une fois de plus revenu sur cet homme, un homme spirituel, maître noir. Il y a tout ça qui témoignage naïe. To kataki parce qu'il y avait beaucoup à dire. Mais le temps nous avait fait défaut. Aujourd'hui, on va essayer de parler un peu à large de ce qui s'est passé avec lui. Et puis, te retoucher moi. Tendance c'est à comment opérer ce qui est surnaturel, ce qui est mystère
ndeni ni ba pesaka oyoyo batu bazaka nango posa tout consort. Maître Noir akomeka ko expliquer bisongo en large. Maître na pesi mbote. Mbote non papa bonio. Malamu bonio. Ouais ça va. Ozongaki sous matadi. Ozonga sous matadi. Oyeka lobby. Na komaki lobby awa. Na komaki lobby à 20h donc. Naza pour na landela kama makamo est un peu personnel quoi. Si. Ouais. Voilà, merci comme ça, maman Émilie Maïnga Seti, merci à toi. Non pas parce que tu as l'argent, mais tu as l'amour des gens et je ne dirai jamais assez merci. Naozo Sala Punangai. Joyeux anniversaire à toi aussi, maman Émilie Maïnga Seti. Alors, Maître Noir et Monsieur Salamaki, bah retomber Bezalaki, bah toi Bengi. Oui, bah tu vas bien vraiment tellement belé, na rôle bah vraiment bah 70 hein. Donc oui, on a 70 sans côté Akin, bah 70 au côté Kabambo Libanda. Il y a bah félicitations pour les alliés, bah tout qui a fait ça qui bah idée, bah on peut bah mater surtout tous qui bah parce que tout en Africa, tout en BDK donc l'église de nous est pas partie belé bah membre à monde mais bah il y a ba réclamation na bango donc la vérité monsieur on a lobaki et tout ça bango choka ki bango voilà. Ah mais yo loba donc la vérité oui ngana lobaki vérité parce que au monde lelo histoire ba bomba ngote ozomona histoire ba bomba parce que lelo pe dozongi pona mama BDK wana il faut tout toucher sous moi miki en tout cas au limbisa biso mituneza biso yo za noko po émission ngeza réponse à nos questions donc biyano na mituna na biso yo yano la kaka o to senga to tuna yo ezo ana ba toucher ba tunaninga mabete to komeka ma ko simba mo muke ba place wana parce que eza parcours na yo. Parcours na yo pe na kati wana o apprendre sous makambo belé o lelo o peut to lobela onka na kati émission o mais avant to kene na mamu ya BDK Maître Noir oza matadi ouais na matadi kombo moko ya mbengu pepe kale ya mpanya personne na mayemba bato belé balobela singa ya suki kitati na se ekanga libanga ekanga libanga te singa suge kitati na se et comme chaîne même bozo benda ngo boisi la raté et si la raté mystère eza na mboka wana mais mengo azalaka nyama mutu to nini et c'est pas ça ka place wana et puis yo to yebi ko maître spirituel oyebi makambo belé na makambo leka place wana betela biso non moi histoire wana muke bon na rolo bango vraiment likolo parce qu'ils en a ba secret mutu o ils a vraiment faut être à la cacher mbengo azalaki mutu a vivre na mokili oyo mbengo wana azalaki mutu a vivre na mokili oyo banani ba komukanga ba esclave parce qu'il y a azalaki chef coutumier donc na mboka wana Chimpi place des aéroport na biso ya Matadi ezali village Chimpi azalaki chef coutumier mabele wana na chef du village donc on joue à des rôles alors mystère wana ibomba manio so wana ezalaki epana imachwe kam obisi tulobaka na Kikongo machwe kam wana ezalaki wana siko balingaki baya bakanga ye po bazwa ina babiloko nyonso bana banga bakanga mindeli balinga baya kokanga ye azalaki ye mwasi na ye mwana moko na mbuwa era komokima amoni donc ba belge hein baza vraiment partout akesi côté batonga pont Marshall au moins komi na pont Marshall place mai na biso elekila couloir mo be côté na kati kuna hein donc so moto ça te fleuve mais mai moko be lokola rivière mo be côté ekoma na kati kuna kimia komiti wana azu singa suki oyo mwasi na yakanga ki ba suki biso ba bitelemisa wana azu yango alingi yango akanya ona libanga aboke ona mai akiti ye mwasi na ye mwana na ye na mboa chaîne wana ti lelo soki boke bobendi yango boko benda ngo ezobimaka kaka me esilaka te chaîne wana ndenge eza ndenge wana mystère mbengu aza première entité oyo asimbi bakongo mobimba esprit neti lelo ezalaka oui esprit neti lelo ezali bato nyonso bayebi histoire oyo esalama ere akiti na mai mundele bamindele baye bakoti na mai babengi mwana na ye bakomosala bafongoli molangi mundele akoti basala lipate ya bimi mwana bimi mundele akoti mwana bimi mundele akoti er mwana akoti mundele akangi bouchon azui mwana wana mbengu abandi kokima
akomi ti juste soki oleki mbanza ngungu ozokota kisantu na virage wana po okoma donc omoni na virage mpasa batia parkante ya kisantu mondele wana adinda na kamwa mai mo besoin ya moki wana na ye na camion emonana ke ye moto amonana ke na mwana mbengu wana ende bakita wana mbengu ya récupérer mwana wana donc camion mobimba ekota wana donc soki otala mai yango soki okoti mai wana osokotia oh kana lokolo ti awa na lokolo histoire wana eyebana nango to partout histoire neza partout donc mbengu aza ancêtre mo ya makasi donc yango monaka biso na Congo na fleuve na biso wana bancêtre na biso armée ezalaka wana yango monaka na temps nyonso ya problème oyo ezalaka na bakongo basoda oyo bagénie oyo bisimbi bya mvita oyo mike wana babimaka ozomona babimaka yango monaki guerre ezalaki na chimpi ba afdel bakotaki mais ekomaki matadi te parce que pont wana c'est pont maréchal et bomba pe makambo pont maréchal eza na mystère makasi po omona pont maréchal na po takati na kata pont maréchal na kata mai na biso na ba sirène ba monana ouais mai wana vraiment eza vraiment na mystère talaka soki bato euti poto po traverser ekindi na ekota na port na biso eleka place wana babwaka ba symbole babwaka ba mungwa tilelo donc o aza mona matete ayebaka soki bato ekomone koma na mouage etelemi biso nyonso tomonaka bazozwa biloko bazobwaka na mai baofrande po baleka wana po mbengu alingaka bablante alingaka bablante ozomona mais est-ce que yo mo potikala osamo biloko moko boye mpona omatiza spiritualité na ona ndenge bamengu spiritualité mpona omasa spiritualité eza carême ozomona pour commencer spiritualité na biso na nzela kongo eza carême il faut kotaka machuka mais il faut kanga carême mingi carême wana komba musulman non bongo biso to kanga carême même to lobelo bato nzela kongo bakanga carême o to lobela islam te to lobela nzela kongo to kanga carême même to kindaka bitumba to kanga carême ah bon oui carême to kanga carême 3h à 19h 3h à 19h to avons carême mardi vendredi ou nzela kongo ezalaka mardi vendredi carême il y a chaque semaine nous avons carême à 7 jours il y a 14 jours il y a 32 jours mais bon c'était nini au baza yo za maître o yebi pena ke bangonde o basimbi pena Congo na biso basimbi pouvoir ancestral na biso est-ce que Kimbangu peut faire partie ouais Kimbangu a tout moi omoni aza tout moi donc Kimbangu a prophète pour na biso ba yindo omoni lelo toza un peu calme mais to expliquer ba to ba comprendre voilà Kimbangu aza prophète à part Kimbangu toza na ba swahaba donc ba disciple belé toza na ba ya mpita ki pa bazali o ba tumba po lelo Congo oyo yo na nga toza la boye po mama na ba tumba ye ko tumba po aboya ki kiltera mindele kota ba tumba précisément na mbanza Congo ba ya mafuta toza pe na nani oyo pa utokufa boye papa onda pa zaki tout moi donc baza ebele vraiment baza vraiment non wana baza ba prophète ou baza numéro 1 de se reconnaître bango bongo west na bantité oyo bazangi oyo baza na nani il faut ça la différence entre fantôme na entité ba fantôme pe baza bango o azaki muta kufa que ne fantôme entité baza déjà nzambe pongotoli na créer déjà entité banda mokili banda bongo nani courte joie ya za côté non courte joie aza kofana na nkangu mais azaka mundele courte joie azaki pe féticheur te ah mais courte joie ndeni akota na kati ya bani na biso ya Congo ya Congo central courte joie omoni likamba courte joie yo omona été papa na sa oyebika kufa nayebika kufa yo omona été boyoka les solo courte joie azaki féticheur te courte joie azalaki docteur azako pesa ka ba cours pe na ba boma na ba université wana alembi po komaki mokolo alembaki azali ba faire maintenant ça ba projet na ya bilanga courte joie azaki féticheur te so azaki so kina kata ndako courte joie oki ko luka kisi ba kangi ah maomni no mais on a prendre nga na yebi ba kongo lokola poche nanga mutu nyonso o afandaka na nkango soki obengeli bile batutu babenga bato ba courte joie non bato omoni lelo senga mukuse oyo courte joie azalaki féticheur te omoni biloko ebele elekelaka bino na ke mosika boyebi yango te courte joie azalaki féticheur te nga na beti to
mais bato msuto yambaka on dit combat courte joana bato ebele bazwi bambongo na combat papa wana za innocent tika molimo ne pe mana kimia courte joie azaki féticheur te yo za spirituel soko solo baboseke eza mambo solo courte joie atikala kozala féticheur te do oyo kolobeli ke courte joie azaki nganga akosi yo do mutu nyonso asala émission mpona courte joie baba lokuta baza bato lokuta do bayebaki ye te donc courte joie nde baloba mambo bakisi na ye rien balobaki ke courte joie asala babiboma mobima moto asimbaki on se courte joie non courte joie te omoni biso bayombe bayombe toza na donc soki na bafin fond na biso mbetenge ezaka pe na bakongo oyebi mbetenge te mbetenge eza na bakongo donc mystère eza ebele na bakongo na kala ezalaki so olingo oluka kisi il faut kene wa kisanto mais vu que sont développés banganga wana bakoko na biso na bakota mingi na fin fond donc kisi na bakongo eza lokola do so oluka kitaka mbaso batika ngona wenza maladi soki na bamai wana mokoko wana okepe na système non azoluka mbaso alobelo 1500 to ateke lio balobelo sala bobwaka on comprend donc courte joie azaki no innocent ouais courte joie azalaki féticheur te bon ye aza mundele bamakambo na bango wana tokota mingi na nzela kongo tofaire tolakisa tozonga na nzela kongo kasi tozonga mwa moke na nzela kongo mais tosimba na yo moko maître noir yo na DDK tomekaki mwa kosonde mokie l'autre fois tant tobeta lisolobi bono ozoba kombo nzeta kombo elemba nango mais bosala nini bono osala po ete nzete wana kombo wana ekoma mpe flèche so botie mpe bobetiki mpe zwi moto tobolie omoni biso ngai nalobaka boye ki nga na bunda bitumba bapreve eza besoko okoti na internet même na youtube okomona baguerre na biso ya ba 2009 2007 2005 surtout ba guerre les kaki côté kuna vu que même état elongi ça ils ont mon ki koli mais même na taki mon amgo ko pas elongi na ngi chanza te donc nazo lo balikambo mo bote oyo ngai likambo mo o nga na sala te oyo ba oya yo oyo nga na sala c'est ça biso no to bunda c'est ça on comprend il y a un autre lobelo force spiritualité eza carême on comprend mon frère donc tu as dit avant tout ça la mandanda to yina zikwa ezawa ça veut dire lingomba zikwa église to na zikwa to sali prière kokanga to bakilongo ya biso to benga ngozikwa to bengi ba entité nyonso eza pembeni na do esprit nyonso eza pembeni eye wana to sali omoni ndenge ba robe ya BDK ndenge ezalaka même ye moko tout mwana monda temi ndenge to salaka eza na première couleur ya vert donc to na blanc bon to na étoile wana na kati wana to étoile to sala wana ya munene biso nyonso to koti wana to sala ngosiko na mabombi omoni so tumbi nzete ba nani ba biso bikonto benga ba mabombi do ba putulu ouais poussière ba putulu biso nyonso to koti wana to bandi koyemba eto sisi koyemba to bandi kosambela to sisi kosambela to kolala kana ba putulu wana mutu na mutu za révélation ndenge bitumba oyo ekolekela. Vous comprenez? Ndenge bitumba ekolekela après ça erbo silisi wana erbo silisi bolamuki bozisi ko bandika bakombo bozwi babiloazo banzete na biso toza kobundela wana bochango na kati ya cercle ono bosalaki bobandi koyemba bosali na bamai bozwi bida sainte mo ya mai on ezalaka so babwaki gaz mo mai oto kochaka na miso po miso eswati to tie wana to sisi ko sambela to zonto tia wana consigne bon ba consigne wana ezala wana mo lo bete ezala un peu privé parce que omoni ne mo na temi quelque chose ma bien na ye mais aza tout mois donc to kolinga tena toucher nyonso na ye donner moi na temi ba za tout mois non aza tout mois mais eloko onga na mona mabe trahison ke bato ba kufe pa na nga na perda à part bande ko mususu on a perda ba auto zalaki na bango ndako moko 4 balala oresene kana age wana nazalaki nango 4 ndeko na yo moko 4 ndeko bondola na bango tozalala na bango na homme ponga ena osala biloko nyonso wana naza na interna na miso kasavu na mbata fiala on comprend donc namona bibembe na bango boye totandama boye ne kukambu ne mayala awa fumuzi kuna biso na bato mususu vike ezaka mwa kala mais bibalo bazali na pembe na ngai bakufi makila na bango ezolinga tutanga so makila wana ko tutanga te na pousa liboso on va pas na pousa liboso na mona ndenge action c'est salama parce que biso to résister ti to tikala 5 on comprend to komo zonga simanga to koti bazamba ba oyo bakota ba ubi ba solda ba bakufaki na côté na biso pe ba bakufaki pe na bakufaki mais ce que yonde ni ndo kufati
Non, mais non, normalement nzamba pour tulendo pour nga ba serwana nga zaki shastre. Nga ba serwana nga na yibi moi cité. Nga na vie na bunda 3 guerres, na bunda 3 guerres, na yibi son lisasi. Parce que epe ba bundi wana. Zongi sabiso. Bitumbe sili, ba soldat ba lekani bake na nani. Na mboko na chiela, ba leki po ba kende ba no fronte ba no bunda na chiela kuna. Biso to tikali. Parce que elle va betio ma saso kofete ba betio siko yo tramontina aw lichette tozi to kimoli mabulu tozi to kondi bande ko na biso to koti zambati wana to koti siko zamba et to koti zamba ba ko benga biso susu balu no to kino sala groupement na nsumbi to ke na nsumbi wana to zala ki plus de ataba je m'excuse plus de ataba 4000 makesa to zala ki tellement ébélé ta o a comment nsumbi so comme place oyo za tiki marché na seto zala ki tellement ébélé ngana mona massacre wana na misu on comprend yango mona ngati lelo même de ba so ba leka ba boîte ngale ka so ba boîte te na mona massacre wana na misu histoire na zo beta eza histoire monte fondée eza histoire yo na bref o ngamo parce que ngamo na tabo faut za tena tu bona buna ye moko ne mwana zaki wapi ye mona tsema dai na kim. Ah, yaza. Pe mona chema za iso to bunda yemo ka plaza ko yaka na kimolimo. Ah bon? Oui, mona chema za ko yaka. Po na ko likamo histoire de kutana. To tikali wana to sana na mbatasi ya to tikali 5. Ba musuba kufi ba musuba ba kimi. Siko ba jipa ba sura ba ngope kuna bazaki na ba blessé belé ba mususu pe mboto yebite pona mona kete. Mais ba yesu ko ebele siko ba salini. Ba sali ba sali siko GO. Ba musuba lali na mabele bo ba simi mendoki bo ba musuba ye ba fandeli bango. Ba musuba ye ba telemi. On comprend? Bana basi balongoli babilamba ba pesi excusez na terre mais ba pesi bino basi ba obeta ba bale. Qui place on est là yeke ngana zui ngai qui peve koti na bileli siko ne kodomage. Na lobele ke comment fait-il biso total la biso na mboka na biso na mabele na to do kufa boy. Na sentira maman moko ba bimangi plus de 7 mètres. Ayaka na mabanga mibale o itumba de 10 pardon 4 10 pour zaki na liboso. So ok na mbata sala ba 10 pour maman na 7 mulaya 7. Oui, avec 7 mètres na mona ba 10 pour na tilelo soki na mbata siala na minute okomona ba jipe ngo ba chango na likolo wana ya ba soda o etumba maki pe ba soda no bazoko ya ndenge nini alaki bucha alaki teni bien alaki ba robo wana o balata wana na casque awazana pince na sima na tramontina azana munduki donc bataki vraiment nyonso vraiment ndenge donc complet vraiment mon ngende to mona ka ba commando américain wana ndenge wana ba ila mon frère père tenanzela ni zaki makasi bato bakufa plus de 5000. Ce qui est 13 personnes, on a plus de 5000 personnes. Ce qui est innocent, on va marcher. Parce que guerre est on peut balayer mitakala. La guerre est panzani parce que elle va panzani, va soulever panzani. Donc tout le monde, tu connais que tu banais que nous frontières, na ba village, na quatre côté na va venir na marcher. Mon frère, tel ezala ki kutu na kalambo à côté na zamba zo na mokolo na lokolo mutu. Donc batu ba kufa tellement. On comprend. Si on est dans le boui, on a une histoire pour te pousser la langue passer. Normal. On comprend. Normalement. On a mon amour, on a des femmes. Il y a une cliquée sur moi, il y a des femmes. Bana batika là, il y a kufa. Bakunda bango na condition nini, mon frère. Il y a un moment où on a place où on a ndé. Il y a mon atie batuni bango. Est-ce que yebi mon question est-ce que alobi ayebi bango te pas si nangai. Ils la kesi kawana. Pas si nangai. Tout ce qu'on a nous. Siko nzeta kombo et comme flèche. Prière nini oyo ko sala la bi ko ba prière te mais entité nini bo la musa pour être nzete wana ekoma nzube munene bongo etobola pe mutu. Oui, alors que nzeta ko moso na boa ki bo ekoma même pas place commentaire na bisala wana eza déjà to kota wana eza spiritualité yango wana côté spiritualité yango na zolo bela omoni biso ba ne Congo to sala ka miracle te ke na chebo mutakoi biso so mine Congo nyonso so nga sala miracle côté mandanda ni miracle monsieur sala magana facile on comprend donc ezala omoni nyonso wana tozala ko chaka ngo na ki to benga ki Kongolo donc na kati ki Kongolo wana eto tshaka biloko nyonso tozala ko bénir ngo pe tozala na to entité o bazaki pembeni parce que bilongo na biso nyonso o zaka bilongo mona eto na bedeka ezala ikara bo seza likolo na sena on fait de la maille. Parce que mingi tu trouves bien que mon pépé na bespa mabeli na bespa mai na bespa moto vous comprenez yango zo mona mbila auto zo tangana ni tuzabisengo yango nde protection na biso parce que yango nde zaki mère auto zo kubundela ka
On comprend. Donc ils allaient quand de tout cas bitende on est rouge on okangi déjà koto pas okangi en tout cas c'est lui. PR bien les bandits. Le son ka premier licence c'est petit temps. Donc c'est le perdre mémoire. Et au côté de côté déjà qui longo e ba obeta nyonso bana zo mona ngoto mona zo popula ka bokale kwako. Kale kwako. E otro ba kale kwako ne zo kita kale kwako. Le e otro ba ja kale kwako. E o che déjà beau. E ba ti temps che beau pas qui temps. De baba le quoi. Et to quoi. Maintenant pour aux internet nazana ba signe ya balle nazana signe ya balle PA donc misope soyo oui ba crête ezwa ba cicatrice ezali ba crête ezwa. Voilà, on est là avec Maître Noir. Alors Maître Noir, tous on est qu'on a eu mon quoi parce que on a des témoignages, des histoires, ça fait mal mais des histoires. Oui, ça bon. La ligne robé tango vraiment souté parce que au moment le long tout ça robé ta histoire o ya zalate amonate akutaka ba koma. Maintenant tu as histoire où on a mona on a ba preuve on a que donc yo oza croira vraiment na ba pouvoir wana qui existera parce que mo oza ki wa na croire na otendeli nga mona popo lisasi nga mona popo la lisasi biso mo ba beta biso ngande ba beta nga barre de fer wana na guerre to yo kanga mo ponga za kinkengi ba beta nga barre de fer ya mutu barre de fer pas barre de fer libende barre de fer ba betu na mutu eleli ngo au monde les lois monter les lits oh les lois pour na comment na croyance on a zanango pour na mona on a mona on comprend au monde mo fenga ni na zabo inga na mona se baliwa batebeli libuliwa batebeli yo mo ko bomé belé bon wani c'est secret aux télévision on va na mona batelo yango mona ngasi ko ni zabo na banga kate ni na zabo na ngane do mona ngaboy na banga kate o mutu mo lobeli ngabo na banga kate do ngaza bo ne biso bakutu lo bakabuka mona buka kuekila na mona ngoni donc do soko lo lekinga salanga o ko betanga o ko kanganga kindogo sana ngwana pene usana ngukaka mais o za machweka mona biso o mo lelo so totali ba arabe bazana islam na bango ba garda culture na bango on comprend mon frère surtout qui na ba côté ba asiatique wana ba bouddhiste ba garda culture na bango to qui na ba Rome kuna catholique ba garda culture en pourquoi biso ba fait to garder culture na biso te communauté ni na culture na ngo comment fait culture na biso comment s'accélérer mon frère to me gana ko zonga mukina na moni ba te belé mo bombo et ngo viki pe comme cop donc yango to ko donc viki ba komisa ngo cop nga na kutana na mutu moko ba ko délivrer ngai abako délivrer au moni les lois ngandi na zabo ngali de na yebana on comprend au moni mutu so azo loba azo lingake ba yeba base mo na sima azo base na sima na ngai yango mona lobela ki avant to bande be mission lobaki non ko tanga c'était combonné te on est comme le kola ba base ngai combien de bato sala nga be mission oh ngazo ba te belé ba sala ngala yeba na premièrement na internet té nga jamais na kina place journée na ona yaka aw au mona katina ko tana bato ba yebinga kana kata bureau donc ngade nzana ngona so na zotambola mabe ngambe na kota na ko bimate on comprend ngade na zabo ngaza maître pe o ndeza ngona yo ko tala mwaza ka makasi na ndako na bango oza ba bira ba koko na biso on comprend donc yo ko sakanila maintenant to betano lisolo ya ba pouvoir hein pouvoir négatif pouvoir positif il ko un peu des photos fan la mo muki na ninga ancestral na biso pouvoir négatif ezaka nini na pouvoir ancestral na biso bon pouvoir nyonso na expliquer batou na sangisa nyonso voilà au moni pouvoir nyonso so kutisa makila pouvoir nyonso so kutisa makila parce que biso ndio zani ngona to sacrifier banyama tout de sala mandanda mais so oui biso to bon excusez na fingi ba karate to tate lokola bato balobaka jisa ko felection na ekulusu biso tilelo bato ba neko to sacrifier ka banyama pona offrande pona bakoko na biso to boka chaba to boka luzibu to boka makazu on comprend alors ce qui est juste ko place peut sacrifice pendant que ya nyama yo petit sacrifice ya mutu voilà yebaka siko maboko na yo na au monde dans verset mon na Congo verset 19 balobi mabe nyonso ko sala ana mokili lokola oyo ezali lokola graine na sabe mokolo oyo okofuta ngo avant que yo pe okite mokili oyo ya nyonso okofuta ngo karma existe mon frère so moni vino tambola ka bien te tala dans le passé na yo sala nini donc biso bato ba ne Congo maboko na biso kozala ka makila te da pouvoir oso ekoti makila eza mabe pouvoir na biso kota makila te ici m'a rappelé makila te
pouvoir beaucoup qu'on a biso les andengwana au monde les lois toi ba jeune na jeune ceux qui na landaka ligne oyo pour na yebi onga na mona onga na kutana yango moninga la nga sambe na église belé sambe na église belé pour na la publicité yango mo ko lobeza na ngote donc na yebi vraiment ba makambo nyonso ko ta pe ba église mindele oui na kota vous comprenez makambo oyo nga na yebi yango très bien yango mon frère moko boye sumuni kongo to pata boye pona moko boye to bosana ba oyo babunda po lelo yo na ngai ozala libre wobi ke bakoko na biso bazaki ba esclave pas si ba esclave ba mona bakoko oyo yo lelo même en tant reconnaissance moko ezala raté pas si bakoko na reproche nini na ba na biso oyo yo to mona bakoko na biso ndire batuté non na reproche parce que boy dit qu'il tire tes erreurs les erreurs makasi les erreurs ba na biso parce que bango to balakisa biso yango po papa na bango balakisa bango balakisa biso kombo Yesu on comprend et c'est erreur grave yo regretta ani ngana regretta parce que hôtel la culture to bunga na ba 3000 la culture les za la soutenir ba ko na biso ba reconnaître bango te yango na to sala to les grands na ba télévision bo ne za bo na futa mo na yaka na luwa mutuka yanga na na ye na oti aw mo na makebo na ye na luwa mutuka na tiki o musu o totambola na futa mbongo na nga awa donc na yebo na futi ba hôtel na futi news pour na ko passer ka juste un message de 30 minutes est-ce que bino ba oboyo karango boza la peine na souci même ta ko benga to za na poser to ko benga na teme o comprendre li kambo oyo biso to zolobela comprendre culture la saba na no culture la saba kiboko ko na yo un jour bakutuna mama koko na bisa zalaki nani voilà bakutuna lobby bakoko na biso bazaki nani on achemine presque déjà à la fin de notre entretien c'est une très belle émission on est calme au fond ami vraiment aux zoloba cœur ouvert maître noir siko de yo moko nini oyoyo soko fandi o mitalaka nazaki na DDK nazaki boy lelo siko na nga moko maître supérieur osape na bateau en 4K osa mambo belo salaka otraitaka ba maladie otraitaka mambo belé bateau boyaka koluka yo wana nini okopesa bango lokwa solution bolanda bon bateau bazoya koluka ngo to pesa solution oya problème oyo yeli oza na maladie na osali ba kisi na pesi yo nzambe tozui nzambe pour to chaîne épreuve parce que oza ne kongo et loko liboso na vana traiter moto na lobela ko est-ce que on dimeli nzamba pour motolene de local bosso faut ça non yango na fona ndimi faut cut and light pour makamu na ngisa le panao il faut ndima on a ndimeli yango bon na bandi ko traiter est-ce que yo mo déjà ça ta voyage astral yo bon siko bima déjà OK no kutana tana kimbangu to vitakipa to yemoko dede mokonza DDK ne mwana ntemi na voyage astral moko est-ce que bima déjà aux mo loko mo ke na ça na contexte mo bon c'est là na zonga rabo pour expliquer bino ba comprendre bien to zala ko bundaka na guerre à BDK hein et c'est là que déjà voyage au côté na PV poto avant to bandoko bonto zalo ba to vutu kisabe to kibento fila ngi noze relaxini donc mizonga yomo ko zonga kesino chana pa na place bongo mo soto bagi tia ko no moma ki pangala yeba bitumbe bande yango belela ka esprit bi place to za mabele na biso mama na 7 mètres bimina de mabanga wana siko kasi yango siko sala ke po biso peto kima est-ce que tu kala mona pe kimbango ngai obelela ipe oui na belela kimbango na sambela kimbango na belela kimbango on milio mseza machwe kamu bilom mseza kuluba bwena te so tele biya ba émission na salaka na mikumi saranga mo côté mais na terre bato kilté na beta bato ba histoire te makamozolo ba eza kozong sa biso bena histoire osomona na beta bato ba histoire donc na mikumi sa tenga na za danger ya te pa na ngana osai loboye non na terre sa biso ne na mingi histoire c'est ça on comprend na terre mingi histoire na zo sepelo ya mba po ozo te ya ba ozolo belani ba histoire donc ngai souci na ngeza la kaka biso ba jeune ndenge ngana telemi boye on tuna muto asala pa na yi dans son mutu ayepa nao ekaboyine kondima wana osala te non ça il était parce que ata azobela nini ata nzete opesa te il faut andima avant comme musulman solo kota ki musulman ba kolobelo kata charada so yo bozaka musulman avant comme moto kota na terrain na bango te avant comme chrétien
bakondimisa ondima yesu aza mobikisi moboba tete mobikisi mais normalement pe avant po okende na makambo il faut croire na baentité na kosala il faut croire na fumuki mbangu o comprendre kondima nonde yango nde osala égrégore wana oyo kosala miracle esalama na nzoto na o mon frère omoni bamiracle biso bato ya église des noirs tosalaka soki ezalaki bapaster basalaka yango ngambele tolobaka te nabetoli solo moko boye ya 2 mois menga na matani naye te soko oyokaka ye bana pv obi papa na jeune bana bakanga ya mata likolo bo mutu aza na se ya mati likolo bo akomi tina songa nzeta mbila abati likolo atombwami tina akena omoni nzeta mbila kichongi kisobe oyo tobengaka wana oyo ezalaka songa tikala wana ake atelema wana histoire wana bato nyonso baza nango esalama o comprendre bana pe bazalaki so azwami pv amati na nzeta mbila na maboko boye tina likolo wana kiaki kofanda boye atagonda ya mekaka koya non histoire on ezaki faux mon frère il faut oyeba likolo nzeta non koya histoire on ezaki faux tozala ba respect na ba mort tozala na respect moto te tozoloba oyo toyoka pe comprendre non oyo bino boyoka tata onde ezaka nini non oyo biso oyo bino boyoka tata omunda mata likolo te tata omunda kolaki déjà glissaki akwei abukani tata onda sala biloko wana te tata tala omuntu tozala na ba respect ba papa wana to finga bango boye na ba télé te mais soki lelo oyo histoire eza un peu caché eza grâce pe ba tata onda wana bakimaka batika kimbango sala luti moko bango bazaka ba apôtre kimbango bakota kazamba omoni ba rappeler moi ba vérité mais omoni bino bomba yoka non yo bundi guerre ozaki na kata zamba lelo oyo telemela ni mwana ntemi parce que wanga na kabino non eza omoni balobaka moko bouna on a force à relever la mon ntemi bo en face c'est ça mais bouna émission côté la émission on comprend en face beaucoup côté mon ntemi a grand on a le babo et ça na pasteur mon côté oh OK mon ntemi a télémé à KBC azate mon frère oh c'est la vérité na do finga ba pasteur te ba on na côté na wiso na côté na biso mokolo suka ga nzambe mutayebi ayebi on comprend très bien et ça na pasteur mon côté a télémé mon ntemi a télémé ayebo alobeli bo rien azate on comprend mon frère au monde lelo ba miracle biso to sala ba miracle makamo biso to mona so ezalaki ba chrétien ba sala on église la ndene ba chrétien baza makasi na plébiscite est-ce que pour croire kende ba Jésus était noir Jésus a rappelé moyinda solo en tant que histoire kaka en tant que histoire que maman Maria na pas aka mwindu po na osenga ba balancer biso photo ya photo maman Maria au na Vatican oya mwindu amemi bébé ya mwindu na osenga vraiment ba balancer yango non eloko fona lo baboye omoni o deuxièmement nakoya na ba preuve nakoya na ba preuve ou nakolakisa ozomona likambo yo lobelinga naza vraiment na certitude nango te OK on comprend nakolo ba jamais eloko naza na certitude nango te message mo naza na certitude nango te c'est ça mais soki olobelinga ike ba tout en camon azalaki noir noir déjà bazako diriger déjà monde badakala wana kondima mais oyo ya maman Maria azalaki noir boye il faut na tuna na ba oyo batuma ba oyo baleki ngai donc eza devoir omoni na likolo connaisseur azali tokondimaka nyonso te olobelinga likambo nga aza buka mona buka kwekela nakondima likambo mbala moko te parce que likambo natika koyoka ngo te na kilongo to na nani natika koyoka mate très bien voilà tokomi na biso vraiment presque na suka alors nangai tozonga so mokie na yo moko obetela pe ba traitement na yo parce que on a parlé de l'histoire nayebi ke olinga mingi kolobela yo te mais bato pe baoluka ba contacter yo na ba contacter pourquoi il y a des traitements aux autres traités bateau mutu azana posa tant mususu eloko moko pa na yo je vous laisse au moins 2 ou 3 minutes ya kosolana public na biso mona bazolanda yo OK yengeki eno bino nyonso totala ngai baya ya Congo nyonso yengeki eno maître noir yeyo o azana posa contacter nga abeki plus 243 89 124 8871 plus 243 89 124 88 71 ozingo ke na Facebook abeki maître noir tala ndenge na tetaba maladi nanga nyonso ezana ngwana na chaka même na Instagram nanga ndenge na tretaka nyonso na tretaka maladi nyonso problème nyonso ezana o ezala ke bakanga una maye ozana ba problème moko bote ba financement
nani osalaka mosala mbongo emonana raté donc presque oyo nyonso eza mystère makambo nyonso oyo makambo mosusu eza vraiment machweka mwana fo tobengaka na privé yango te naona kolobelaka bato boye na télévision non ngai nasalaka bo oyo aza na posa aza na moniki aza na baproblème oyo azoka kozwela solution te abengi na numéro wana ngai nayambaka telefone nga moko abengi presque nyonso donc merci na baconseil na bino nyonso baoyo bamakisa nyonso bapesaka nga basujet oyo bopesaka nga naya kolobela mais bande nazala koboya nazalobela bango nazalaka journaliste te mais na comprendre ke bato ebele bamonika boye moye aleka na télévision ye aloba eza te mais apesi nga message na ye merci na Fumo Kindoki ndenge bopesaka biso baconseil donc bayengeki eno donc pour le moment tout ça awa tozotalaka place nzambe bakoko azomema biso voilà. Mais maître ngana faut tozonga na lisusu après lelo non tozonga na lisusu eza chaîne o tozoleka omoni eloko mo fo bato bayeba ngana sala makambo ya mbongo te na sala makambo te normalement kaka ke pour to gagner nan moko moi eloko mona boye ngai na sala ka devoir na ngai na panzaka sangwa malamu parce que yango nde eza destiné na ngai donc namona kasi pona telema na balabala bana koloba vomena ya na caméra comment des développer na loba po a on est dans ngona mon place on a 100 personnes ba koyokanga mais a on a vous na ba millions ah oui voilà donc na sala ka part na ngai yo pesa la part na o message kana pasaka biso ba gente tout za la ba fainéante to luka mbongo luka cabine sala bo donc to za la teke to za la place moko to za la ba pesa ka biso Congo eza passi 8 on demi Congo eza passi est-ce que yo sala ka nini on sala de l'autre côté c'est ça est-ce que vous fana nda olipe utili ko ba tigelo oli non bima sala serrage tala ma ke mo petit mo to sala ngai tu na mona ke oli na pesa 500 francs na pesa 1000 parce que na sepele na zoluka na ndenge ya solo très bien donc biso nyonso normalement il faut surtout biso ba jeune biso to za venir à lobby tokanga maboko tito zela so te mokolo mboka ko bonga na ko sala nga za licencié non so za licencié musali sate sala ta salon de coiffure kata suki voilà donc message na ngeza laika yangwana ba jeune to telema to zala ba nani na pense ba linga bango banana ta la photo oiza na Vatican na lobby bien ngana la kisi na ngayo na la kisi mututé moni photo na la kisi na bien yo sikoyo na sala no za buka mwena ko buka ko kila tango koya to sala ngo so analyse matondo mingi ya répondre à l'invitation na biso merci beaucoup c'est l'émission makasi ofungami vraiment au lobby à cœur ouvert histoire oyo nanga na yeba kité lelo na apprendre ngo et pas na yo merci beaucoup maître noir en tout cas nous sommes contacté maintenant numéro PC bandela socio suka plus 243 89 124 88 71 obengi ngamoko omoni bon l'émission Sezoya po makambo nde bafinga biso na internet ngona ko laksa ba message ba pasteur kana ndenge dala ka nani wana na biso mo na mo laksa kina mo fo laksa god oh est-ce que vous permettez na ba laksa ba message na ba voice na ba la kisa ya ba pasteur ezeba na ba pasteur te ana tumbola ngayo tsikano kaka tikana yo omoni lelo baba bon na émission mususu tika en tout cas on va l'accepter oui non tika ça n'est fini pour aujourd'hui merci beaucoup maître noir d'être avec nous merci à tout le monde c'est lui qui a aimé cette émission partagez likez et commentez vos suggestions et ça l'abuse énormément du bien comme moi je l'ai dit toujours on est dans un pays laïque oui moi je l'ai dit moi tout au haut je suis chrétien mais ça ne permet pas toujours de dire que de faire toujours de connaître pas l'histoire moi j'essaye d'apprendre partout j'ai fait une émission avec Kokoya Kimbangu Moko papa Armand j'ai fait une émission avec lui je profite de l'occasion d'être avec Maître Noir au plateau ça nous aide aussi de connaître beaucoup de choses je sais que bientôt je serai à Matadi faire une émission maintenant Tinaka Tsikuna télé-réalité qu'est-ce qui se passe réellement là parce que là c'est l'histoire, on est hormis la religion mais c'est plus l'histoire de notre pays, on doit le connaître au fond. Merci beaucoup Maître Noir. Merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, on était là avec Maître Noir à décortiquer sur le pouvoir ancestral et puis de connaître un peu ce qui s'est passé dans DDK et dans Nemonansemi, Babitoumana, les Kaka, Maître Noir, Azopémo Babal, Bakret, Zoka hier. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe de Chebiso Télévision, merci à Chris qui était derrière la caméra ainsi qu'à toute l'équipe. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours scotchés sur votre chaîne Chebiso Télévision. Au revoir. Chebiso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Et
ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Alia Amela Alata, initiative de maman Emily Setimayinga Mwasinzambe. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Notez bien, descente et cause la Bongo na ba orphelinat, mokolo le 24 décembre 2021. Mais surtout ça la bolam, livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigné biso liboso na Nzambe. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre $1. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimayinga Nzamba Pambola yo pour na ONG Vida. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en bakende couper ça ba orphelin na opération muneno ba osala le 24 décembre ya année oyo na kola na moi passe mais nazala orphelin na yebi bon est-ce que o azangi ba boti celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel toi na posa to se pressa bon $1 à pamba et ko foutre la orphelin mon classe to pesa $1 ya pamba pona bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate to bimisa Christ et quatre to pesa na autozana $1 na linga orphelin on a lobby $1 na biso ya ndena olo baboy benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zo pesa tout à l'heure soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo tozali bongo na M-Pesa, e-bank, Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina oya koboya kopesa $1 na ONG Vida pona kosunga bana etike façon na ko papolela ye akolapa. C'est le pasteur Lité Akanda Moutakala Nankolo. Situé au cœur de Kinshasa, hôtel-restaurant Renaissance Jumeau, avec un charmant décor, un confort exceptionnel, bon rapport qualité-service-prix. Service en salle et room service impeccable. Hôtel-restaurant Renaissance Jumeau, au croisement d'Ibaya Kassavou. Avenue d'Ibaya A2, quartier Matongé, commune de Kalamou. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Bissou TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko la bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.